Balandiraju lisanga ya solo bino nyonso botala sima bojonga bato po ebele penza bazalaka susu na kibomoto te kibonyama nde ekoma kodomine bango. Yango wana biso pe tolobi na bino ndenge fere alobi tala sima jonga moto. Tozali kokoba na programme na biso ya Radio Lisanga poko ya lelo ndenge toyebisaki bino tokosola na bino makambo masusu pe oyo eza na ntina pe po tokabola na bino po toza pe na oyo bandeko mosusu pe basengaki biso balobaki ete tokabola na bino basolo masusu pe ezali na ntina pe ya kokabola yango na bino lokola toyi na ntango po bakotia pe litoi bayoka soki pe tosaeli yango tolobaki na ntango ekozala bokoyoka tokoliki ete son ekozala malamu po ezali message batendelaki biso électronique tokobeta yango na a partir ya telefone tokoliki ete ekoyokana malamu. Point situé sur la côte ouest au sud du Sénégal. Et c'est dans cet instant que commença une des pages les plus sombres de l'histoire des Noirs. Une page d'exploitation et d'enrichissement des Européens dans la sueur et dans le sang des Noirs. Aujourd'hui, l'Italie de Silvio Berlusconi veut dédommager la Libye pour la colonisation. Et l'Afrique noire attend toujours que l'esclavage soit reconnu comme un crime contre l'humanité afin que soit organisée une grande cérémonie de libation en hommage à tous les Noirs morts au cours de cette pratique honteuse et déshumanisante afin que repose à jamais en paix leur âme. Les maîtres de l'église d'alors, sous le couvert de croisade, ont autorisé et organisé le commerce des Noirs. À cette époque, pour les maîtres de l'église, il n'y avait que deux sortes de gens sur la terre, à savoir les chrétiens et les païens. Et toute personne non chrétienne était païenne. En plus, les Européens se considéraient seuls saints et civilisés, tandis que les Noirs, eux, n'étaient que des païens, des sauvages, sans âme, possédés par le démon, le diable. Et en ce moment, tuer un Noir était tout simplement abattre une bête sauvage. C'est l'histoire, man, qui te parle. Rasta n'invente rien. Et 2 ans après la chute de Constantinople en 1453, le pape Nicolas V allait autoriser officiellement le roi de Portugal non seulement à faire de tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, à faire d'eux des esclaves et à saisir leurs terres, mais aussi à faire subir le même traitement à tous les ennemis du Christ. Voici extrait de la bulle Romanus Pontifex, page 21, ce qu'avait écrit le pape Nicolas V, et je le cite. Des faveurs et grâces spéciales étant conférées aux princes et aux rois catholiques, qui non seulement restreignent les excès sauvages des Sarrasins, c'est-à-dire des Noirs et autres infidèles, mais aussi pour la défense et l'augmentation de la foi, ils doivent persécuter et faire disparaître ceux-ci, afin que leur royaume et leurs habitations, même si ceux-ci sont situés dans les régions lointaines, qui nous sont encore inconnues. La libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs et autres ennemis du Christ, n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté et leurs possessions, et de tous les biens meubles et immeubles, et de réduire leur personne à l'esclavage perpétuel, et prendre la souveraineté de leur royaume, principauté et de leurs biens, afin de bénéficier de l'usage et des produits de ceux-ci. Bulle Romanus Pontifex, page 23. Oui, man, c'est l'histoire qui te parle. Ainsi, ce décret du pape Nicolas V ordonna aux Européens d'aller dominer d'autres peuples et de les réduire à l'esclavage perpétuel. Pourtant, la Bible nous enseigne ceci. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, man.
La cause donc du déclin de la misère de l'Afrique se trouve dans l'esclavage. Parce qu'avant l'esclavage, l'Afrique noire était beaucoup plus avancée que l'Europe. Les États-Unis n'existaient même pas en ce moment-là. Alors si l'Afrique hier était une civilisation rayonnante, veut retrouver sa place glorieuse, que doivent faire ses fils et ses filles aujourd'hui? Bandi ya Radio Lisanga, boyoki bino moko wana ezali histoire ya Afrique toko trafiqué yango te, ezali colonisation ndenge babengaka yango, nga nabengaka yango occupation, po occupation oyo esalamaki à l'aide ya christianisme. Oyo lelo oyo baafrika ebele, bato baindo ebele bakoma komona bachrétien bakanisi bakozala sauve na christianisme. Nzoka yango nde mutu ekomisa Afrique na esika oyo ekoma oyo boye na mpasi. Boyoki bino moko na ntango wana ezalaki toza chrétien toza mopagano. Oyo lelo sikoyo ndenge tolobaka mindele ndombe bakoma, bozomona bandeko na biso moko bato mwindu bakomi kobenga bamsu bapagano. Donc bango po aza ba chrétien, donc bamoni kwa bazui place ya mindele wana, et pourtant eza libungi kobunga nzela ndenge tomona basusu soka beti cravate na costume asimbi diplôme ya université abandi koloba monoko ya bapaya amoni ke yende aleki basusu na kibomoto kuna na Afrique. Eza pasi kozanga identité oyo biso tozana bamboka na bango aneta tozana Pays-Bas basaka msala na bango na néerlandais, basala makambo na bango nyonso na néerlandais. Ata so bazala na complexe États-Unis ya anglais, kasi makambo na bango nyonso officiel baza osala yango na monoko na bango. Ata yo za mayele oleki bango mayele, kasi tango bakotele miso ya wana to bafandisi yo osola makambo zoloba na monoko na bango, ato yaki na mapolomi minene oyo yaki nango okobima zoba po soko yebi monoko na bango te obimi na okaka zoba. O tolobi bo ezali réflexion pona to mi yeba po soko mi yebi nde na yango nde oko yeba pe ko mibikisa. Toko zanga te ko pesa mbote na wawina KN Emmanuel tozali na studio awa boye balanda Radio Lisanga bokoki ko manke ko kavwa na ete apesa bino pe mbote KN. Oui, vraiment, merci beaucoup pour la parole, Papa Yesu. Je tenais déjà, on appelle ça d'abord en beau TP. Et Penaba Ndegonyo sur la radio, Balandinho sur la radio Lisanga, Bissika, Bozaleli, vraiment, c'est encore votre, mon anabino, hein. Il y a un abino, Leki Nabino, donc, Emmanuel Kaen, donc, spécial dédicace, qu'elle appelle son entrepreneur quotidien, et Tozo Lukara. Banjado Lisanga boyoki bino moko pota msubo kanisa sweki boyoka mungongo na ete bon ba ya le kaka mais toyoki ete ba bino mo boyoki Emmanuel donc azalaka na kaka ata so mikoleleki boyoka ka de temps en temps ya ka beta na ka tout donc azalaka l'essentiel les andé muto aiba ko sala ka signe de vie. Yango ndezaka essentiel. Ouais. Non, vraiment, Papa Yesu, merci. Encore Yebikara ici, c'est la maison. Hein. Nous, on est des enfants. Des fois, Tobé Tavatour, on part loin, mais on a toujours à retourner à la maison parce qu'on connaît où se trouve la porte de notre maison. Mais si je suis venu ce soir aussi, Nazareth a un petit message, il y a un message à lancer en fait. Parce que vous avez dit aussi vous-même, total asima, tozong à moi bateau pour ba congolais, to buzo beleki trop franchement. Mais et là on a l'ingana beta c'était, je crois que ba papa, bozala ndako ba maman, bozola nangai, Papa Yesu, c'est un message qui vient au plus profond de moi-même. Alors, dans le bas qui, je gardais pendant des années, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on partage, et logo nazana on amutema. Tozong asima, total asima, tozong abatu, nenge faire chair de poule, ayemba na nzembo na ye, Papa Yesu. Ngana talaki, penasima, nabibo, nazonga pe mutu. Qu'est-ce que je voulais dire par là, Papa Yesu? Donc, batba permettre nga, mam ona roloba. Omoni, c'est le moment que nous, Congolais, conscients Congolais vraiment, où il y a solo, il y a Kati. On doit lutter vraiment contre des anti-valeurs. Anti-valeurs, na communauté, na biso, baza et belé, qui m'ont mama be et les qui makasi. Vous savez, je vais vous dire un truc, hein. Nazo ibaka ndenga kolobate, mais je vais dire vite fait, parce que tant ils a souté. Papa Yesu.
Nazo lancé cet appel à tous les Congolais, bah papa, bah koyo kabiso, bah maman, peut-être vous sanga conseil après, parce que je suis au point de réagir et ma réaction est très fatale. Je vais faire très sale. Très sale, pourquoi? Parce que j'avais parlé l'autre fois de l'histoire, il y a balobi ceux qui au monindo qui belela et batunyo sobayoka moni le frère, notre frère Otobenga bisoba congolais Zaza, un vieux qui s'appelle Jean Zaza Amsterdam. Papa Yesu, ces mecs là ils voulaient me tuer hein. Il a tchelanga bachi balinga ba bomanga pena na poison Papa Yesu. Donc so na kanisi histoire wana na talisima na zongi mutnabi. Donc ces groupe moro balinga ba bomanga pour rien comme ça Papa Yesu. Vieux Zaza, je vais citer, moi je cite hein, parce qu'il sait hein, c'est que moi je suis en train de préparer ce donc ba o ba yebiye ba lukaye ou bien ba bengaye ba loba ki petuana azo lukayo. Il faut confesser Papa Yesu. So asenga pardon à confesser à expliquer nga pourquoi balinga ba bomanga na groupe naye il y avait Michel, moi je cite les noms Michel Dadi Mawete et lui Zaza. Ba tchelanga poison Papa Yesu si j'étais pas avec Dieu nangana kufa. C'est le même truc au ba ocho bomelanga master Lasco vient de mourir. Moi, mal au ventre impossible, nzo ka langa et l'or mabe na ratia pondo pondo ngope batika mutwali ngo susute. Et puis 2 semaines avant langa poison. Oui bien l'or basalanga le lui Zaza papa moi je vais le faire très sale. Nazo oza papa nanga nazo sayo ce qui a batuba bengaye déjà ba expliquer parce que moi je vais faire un truc très sale. Ayelanga mutu moko boye nandaku avant langa poison que Batouana appelle ça assurance de vie. Hein. Regarde, moi j'ai des preuves. Hein. Alors que mutumoko amemelanga mutumoko boyeke petit nanga ko signer papier o na mutu oyo parce que ceux qui au kufi le lobby et likama moko yelio bat oyo ba ko zwa ibembe na yo ba ko pesa mbongo ba ko zongisa ngona mboka ba biloko mwa ndengwana. Quelques semaines avant ba yo salanga plan. Et tellement que moi je suis quelqu'un de la foi qu'on dit mananga fanda malgré gauche droite et moi je suis qu'on dit mananga c'est écrit sur une pierre, donc il faut effacer. Alors, moi, je lui ai dit que, vieux, on comprend tes boules nini, aux anango. Nana ebisio ki ngana kufa. Moi, je dis direct. J'ai dit, nana ebisio ki ngana kufa awa, pona oilanga mtumona bano futa chaque mois, ce qui 20 €, pona, komi kundananga, basun sanga babinonge. Na mona ngon bizarre. Automatiquement, je dis au gars, et dis, écoute, bimana biloko na wana parce que ngana jamais na okufa na mboka o ngana okufa na Congo na mboka bakoko nanga et ça je le sais. Via moniango après quelques semaines Papa Yesu bachelanga poison. Cancer balinga ba betanga cancer ya ndenge ya kindoki na bango mais Dieu était avec moi na Papa Yesu. Alors tant na yo mona mon frère il vient de mourir avec cette maladie cancer. Na bi balinga ba lekanga. Moi, na sala bango elorote, na yiba ete elorote Papa Yesu. Donc c'est ça le message. Pour Nangonga, bandeko nanga, ba papa nanga, ba yaya nanga, ba o nyonso bazui libaku ya kolanda message oyo. C'est mon cœur qui parle. Ba o ba yebi Mazaza, Jean Zaza na Amsterdam, ba bengaye, ba contacter, ba yebi que petit wana tonton azo lukayo. Et ce qui a seninga pardon il va confesser publiquement. S'il ne confesse pas, je vais lui faire un truc très sale. C'est ça le message. Merci beaucoup. Nazaka na question moko tuna yo. Otikala ko confronter na likambo yote, otikala pe ko lukaye te na ndenge mususu. Na lukaye, je suis parti 2 fois. Première fois, je l'ai raté, je voulais le faire très sale parce que nazaki papa Yesu. Oh, eza ko saka na via mutu. Donc na luka kiye akimi na ngana na landa kiye na libende akimi asala na lukaye to solola azokima. Donc luka ki na libende. Ouais, na luka na libende. Moi je voulais le terminer. Je voulais le terminer à Kimaki. Papa Yesu, ce qui simbara menga lelo na kufati. Donc voilà les messages. Ba o ba ebi papa Yesu bosunganga ba menga ko solana zaza parce que un de ces 4 matins il va me voir à 4h du matin. Ah oui, bate. Merci beaucoup. OK. Et que ça malam soki bo sololi pour bossi sali kamangoleka parce que eza malam te na vie ko vivre na ba situation ndingo. Ya mona zoluka ba intermédiaire ba sunga biso to kuta na to solola. Si il est prêt, moi je suis prêt. OK. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.